Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu, shalom, libota nankolo, peuple de Sion. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya, ezali anga ya bino lisusu se Rebeka na ye lisusu. Na ebisaki bino na oloba kaka oya alobi na loba, oya alobi na loba te na koloba te. Dieu m'a fait grâce. Asalinga ngolu lelo apesinga eloko akoloba atengai maloba na monoko na loba nini. Zambo alobaki na Jérémie, j'apprendrai ma parole. Je me dirai na ochana munogono tuke na nja mukuse français tikanga zoyoka na kochana munoko na yo maloba na ngai nde nzambe atie biso maloba na ye oyo nalingi na partage na libota na ye bolanda nga vraiment na bokebi nyonso na émission oyo ntina suka parce que Saint-Esprit vraiment a inspiré nga beaucoup de choses ko aider yo mutu kanisaka kokota lola soki oza na catégorie na makambo nga nazoloba loba gloire à Dieu okokota lola mais soki ozo se retrouver na makambo o Saint-Esprit atie biso na kerte o alobi te to loba yo zo se retrouver awa te. Donc c'est le moment à chercher le Seigneur pendant qu'il se trouve pendant que Nzambe azali to lukai bongo. Donc avant na kota na message que le Seigneur nous a accordé toko bondela totika moment oyo na maboko ya Yoshua Mashiach, le Seigneur des Seigneurs, l'homme de Galilée, lion des tribus de Juda, il est au contrôle de tout maintenant. Saint-Esprit, il est parmi nous. Les attanaye, futo célébrakaye, molimo mo santo, parce que c'est son temps. C'est son temps. Les attanaye, donc, totika molimo mo santo azoarele, parce que les attanaye, na moment oyo tika tokumisa ye topambole totika nyonso na maboko na ye. Merci beaucoup tout le monde. Yahweh papa na pesi yo merci lokumu ezongi epai na yo le créateur de toutes les choses mokonzi ya l'univers na pamboli nano yo parce que nyonso esalami na yo yo nde okeli ngai yo nde osali nga moto kokai kosala nga nyama eloko nyonso olingi me na bolingo na yo papa osali nga Rebeka moto tala tina na pesi yo merci tala tina naza reconnaissant na nyonso ozosala mpona nga molimo mo santo ye nde asungi ngai mpo lelo nga Rebeka nazonga na makolo na yo parce que yo ndimaki kopesa mwana na yo moko kombeka aya kobikisa nga na masumu ye nde azwaki esika oyo esengelaki mpona nga Esaïe 53. Jésus de Nazareth, elle a pris ma place et aujourd'hui Rebeka, je suis sauvé. Par son amour, Jésus, que je suis là. Par son amour, lelo na bengami peuple Israël. O Nzambe na nguya nyonso. Esaïe 43 lobi Israël ekolo ya Jacob. Seigneur, eza pona ngolu na yo nde yo komisanga Israélite. Donc papa na pamboli yo molimo mo santo. Na mosala maola mosali ngai kozongisa nga na makolo ya mokeli na ngai. Pe ya kozongisa nga na makolo ya Yoshua Mashiach. Kwa ndimaki kopesa bomoi na ye mpo nga naza na bomoi. Kozala mosika neza koignore oyo asalaki. Kozala na masumu ezali koboyama misala oyo asalaki ya kokangola biso na masumu. Tala tina nasepelaka na yo le paracle dispensation ya suka. Tala tina nalingaka yo mingi molimo mo santo ozala na ngai. Na pamboli yo na tongwa lelo le paracle, c'est toi qui m'accorde beaucoup de chance la vie. Ya kosala nasali ozalaki wana mpona nga outilisaki bato nyonso okokai koutilize po lelo nga nakoma onakomi lelo. Oh, pourquoi pas nazala reconnaissant liboso na yo molimo mo santo, liboso na yo mosungi, yo nde mosungi. En tout cas natiki moma oyo na maboko na yo mosungi, sunga ngai yango na talo bengama na kombo mosungi, po yo nde oza mosungi ya bato. Nzambe yo nde mosungi ya bana bato salisa ngai. Émission oyo eleka bien pe pesa bana no mayele pe discernement pe kimia nyonso ya kolanda vraiment attentivement cet enseignement que tu nous as accordé ce matin. Je bénis ton nom, Adonai le Dieu Tout-Puissant. Na nyonso yozo sana libota na yo ya komema bango esika oyo zali na pamboli kombo na yo. Kimia na yo ezala moko a partage na biso. Bomba penga na makila na yo. Bomba bana na nga na makila na yo. Bomba bana na yo na makila na yo. Molimo mo santo azwa contrôle nyonso
tobondeli bongo tolobi merci na yo Yoshua Mashiach o tosambeli te papa zwa contrôle nyonso tolobi amen. Napamboli nzambe na oyo atie na kati na nga nakumisi nzambe alola azwa lokumu nde na baso nakangi misu makasi nga ndimisanga ma ya miso yango nasambela oboye mais comme balingi tosambela miso okanga mpo tozala concentré c'est bon aussi mais nga azala misu miso okanga kingo keloko ya badendo boye basoso baaka kingo molai oyo Rebeka yo esoyi na mambo ya seri yoko misu na basoso akingo milai priye omona na kibu kingo boye bo toseka te lokwa toza na enseignement kozwa tokoseka te katika toseka on est dans la joie parce que notre Dieu nous accorde la joie ce matin. C'est ça que toza na esengo. Amen. Cet enseignement c'est yepona yonanga Seigneur qui nous a accordé vraiment ce matin na yebaki yango te mais c'est lui qui a mis à moi cet enseignement pour rentrer na lola. Amen. Po moto akota lola lolenge ni mwana na nzamba kozala po akota lola. Kokende église, est-ce que koko kota mutu lola? Est-ce que kako ndimela Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur? Ne pesi yo acte ya kokota lola te ya kozwa baptême. Ya wana nde kokota lola lokwa nazwa baptême. Non. Mutu nyonso akoloba pena kezwa baptême. Nandime Yesu kwa mukoni pe mobikisi. Vous comprenez? Mutu nyonso akozwa baptisimo. Baptisimo. Mais l'obité mutu nyonso akota lola. Po ebele bazwa baptême babungi. Pe ebele bazwa baptême ameni tio bazanda kwa Satan. Pa oserviye na nzela loyembo. Na nzela ba prédication. Na nzela enseignement. Batu ebele babunga nzela. Mais baza ko enseigner. Libota na nzambe. Mais ye moko okota lola te. Mais batu ta musu batu pe enseigner ba okota lola. Parce que c'est biblique non. Balobi Seigneur na te ki batu. Na kombo na lakisa ki batu yo. Papa koloba excuse-moi. Papa koloba mosika nanga. Atikala jamais koyeba yo. Hein? Yo tchango na français. Linga toke une mission bo po ça la peut bien hein. Loin de moi natikala jamais hein, koyeba yo. Mais elle a dit quoi? J'ai parlé à ton nom. Dans l'obéla qui comme en volume nanga c'est je ne sais pas. Base. Au sentira na mata voix siko. Hein? Donc kokota lola na lobaki yango eza ensemble de choses, servante de Dieu, un enfant de Dieu. Faut bien apprendre l'enseignement, faut être attentif na o yozo yoka na lito inayo. Koyoka biyoka yokate. Vraiment faut être attentif. Parce que Bible zolo ba kondime ya kananzela ya ko yoka. Koyoka nini liloba na nzambe. Fubo yoka kama loba na nzambe nde kokolisa kondima na bino. Osomona. Boyoka kama komi na nzambe pe kokolisa kondima na bino. Eza ne loko moko te oyo en dehors makambo ya nzambe le créateur ya Yoshua Mashiach Jésus de Nazareth molimo mosantu oyo kosunga yo pokota lola soko yebite. Nyonso enseignement oyo eza libanda na bango. Pourquoi na libanda na bango? Parce que nzambe aza moko mais façon ya kosala dispensation na yende nga saleli. Et puis ça kaelo kwa biso to bara misato. O to bara Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit nde to lobaka na ndenge to za bana bomoto. Mais nzamba za moko parce que le créateur a esprit. Mais pour ya na mokili kobiki sabato ton ada sumuki masumu ekoti na mokili mabe ekoti nzambe fa sauver biso azongisa biso po to za bato yo to uta na éternité to kozonga na éternité. Mais na tokozonga na eta masumu te ya ba pécheur te. Ozomona esengeli ye moko nzambe aya kobikisa biso yango mona liloba nazo ba Israël ngai moko nzambe na bino nazo ya pona ko sauver bino. Tozalaka ba Israélite ngai na mona ye nzamba bimeli ngazoloba bozalaka ba Israélite. Est-ce que boyebaka boza peuple choisi de moi. Donc nzambe apona biso tozali ya ye tozaka peuple mususu te so boyebite tozalaka ba Israélite. Nzambe na ngai tozalaka ba Israélite
Jamais kobenga biso Israël ekolo ya Jacob. Il est le Dieu de Jacob. Ésaïe 43. Il est le Dieu de Jacob. Pour que ça la misala ya Ésaïe 53 et sengela ki azwa nzoto. Pour babeta ye parce que az esprit fimbo kokota te. Pour yazo esika longisa biso na péché amata aleka ngomba gestemane. Yeme. Mais à travers boyoka bangomba ya leka ba mona ngondenge sonaka kitoko wa. Osomona peuple de Sion. Pour ya longa, pour ya lela. Osomona pour ya lela. Motoke koma makila. Et sengela zwa nzoto. Osomona. Yango a utilisé qui Marie. Une vierge femme. Pour y cause la couplement ya papa na mama te. Pour ça makam na ye moko ye façon salela makam na ye ezala lolenge na ye le créateur de toutes choses mokonza l'univers. Na benga kai na sala so na koti na bisi un jour na va na koti na bisi na bandi ko tala bilongi ya mutu na bi na komisi opendo za nzamba bokeseni tande ngo keseni sa biso zo mo inspiration nenga na kati ya bisi na binzambo za vraiment nzamba bokeseni ozali nzamba différence osali biso différence na bisi ozali nzambe mais ozali décorateur o décorer biso na lolenge no tala ndenge asala zolo na ngai tande asanga munoko mwa munene mwa musuni tande asala yo ozomona de le asala nga misu boy tande asaba chinois misu donc aza nzambe moko décoraka ye monde ko l'inspiration ça vient de lui-même donc aza nzambe moko soto kumisa ye ko kumisa vraiment à l'air te zala poser ton zo kumisa nzambe talaka makambo ya sala na mokili pende okumisa ye ozomona pe adoration même louange na yo ekozala bien agréé parce que tu regardes tout ce qu'elle a fait ozomona na benga ye nzambe ya bokeseni les grands décorateurs parce que balwa décorateur de mo ba décoratrice de moi c'est bon te bon donc ozomona a décorer biso a sali bokeseni tala moni nzambe ayaka ko confondre mayele ya bato na mokili yango moni bato baolo bakazaki mwindo azaki boy oui parce que a kesanisaka mayele ya bato ya mokili esika bato bazomona ke baza mayele nzambe azala place wana te oh moni banani oyo banani o ba pharisien banda okanisa ba mayele ba docteur de la loi lokwa ba Nicodème ba mona pe bangonde ba docteur de la loi mais loko azo ko bete sopiye osomona bato musu bazaka basopanaka cause ya cinéma na bango asopana bi ngai Nicodème docteur de la loi nga mokolo boy na mandefu na babarbe na suki ya makasho déjà na kolibwe na manzako na mulayo na mpingo na mipendo nga na zonga liso na libuma mama lisusu na botama lisusu est-ce que ezalaka tale loko azoke kobeta docteur de la loi lokola Nicodème osomona yango moni ngata baloba yo za mayele te est-ce que yo pena eloko malonge ko makati no ponga ba ibisa pena bonza bako lobela mutu lokola yo te osomona babenga na telefone babe mayele te nga babenga bafinga babiyo mayele ata mokete o banzambe okesale na kozanga mayele ozanango osomona nzambe bi oui osalenga kana kozanga mayele oyo parce que mayele oyo osalela ngai ko uta pa na bino te na mokili te uta pa na nga moko ayi kopesa nga psaume 32 zomona ke ye moko opesa nga mayele ke ye moko koloba na ngai o nga na koloba moni nazande munoko te ponga na mbanga moko ozwa ide te apekisanga mbanga wana tanga ka psaume 32 mambo donc apekisanga munoko wana koloba nga na mbanga ya jete mais aloba koza biloba to yo kinga wa bike na mutambi biloba moni biloba na ngai ya malamu yo ki ko profiter na ngote osa ngo lokola ke ala biloba mabe yo kota wana te biloba na ngai ya malamu na bomba secrété nga bomba secrété na loba boy po bango mo bayeba ke ye moi so bomba secrété donc soto ke lié a obimisa biso moko mususu pa azade ya muta di domaine a bomba secrété ya omona loba ko na zali poko talola eza baptême te eza te kaka na koyambi lokola mokonzi pe mobikisi confession wana ndeza suffisant non faut rassembler tous les critères nde na ute koloba ke remplir toutes tes feuilles
papier na yo tout est point rempli. Soki oza nesika oyo Rebecca okoki ko remplir te. Omona quand même na feuille pas mindele. Bapesi yo papier rempli oyebi te place wana. Otunobi madame, ici je comprends pas comment je peux faire ici pour remplir ici. Moi je lis le français mais je comprends pas vraiment pas bien. Elle va t'expliquer comment tu vas comprendre et qu'est-ce que tu vas faire par là. Ozomona bongo balba bongo ozomona totuna rabango ponani pour te comprendre te yo pende ozamona na nzambe ozana ba critères faut remplir pour kotalola soki oyebi te tuna molimo mosantu yenda yebi yo tuna molimo mosantu te oyeko tuna mutu alokwa yo ayebi nyonso te yango na lingi to sambela mingi na kosambela ozo nourrir Saint-Esprit na kopusa na pembe na ye na ndengo tangaka Bible ozo nourrir Saint-Esprit eza na moment moko bo mongongo na ye pe eza na se oza sensible n'écoute na ite aloba kama yo yokaka ite o comprenaka ite o sosolaka ite mais quand tu pries quand tu es dans sa présence mongongo ne peso mata moni base ne peso mata voix na yezo mata ti o mona pa lelo pena na yoki muta lobi kati na ngai po ebandaka bongo eza te ebandaka bamona matoi wana Bible lobi il fait grâce à qui le veut pendant que Dieu me parle comme ça nazalaki nano na masumu nazalaki moto mabengi nga na mongongo makasi na kati ya ndako Rebecca luka ngai na kangola yo wana m'a fait grâce mais ce n'est pas comme ça pour tout le monde pour bato musu pour na délivrance na bango a utiliser pe mususu bato. Mais Biso nous a appelé comme on l'a appelé Moïse. Na mongongo makasi Moïse. Donc Dieu est comme ça. Donc il fait grâce à qui il veut. Yo kozelate a lobelo na litoi. Yo sale effort, faut cultiver olona. Eloko moko malamu oyeko buka mbuma malamu. Obuka fuyi ya malamu. Osomona molimo mosantu asa pembe na yo. Sala effort. Po ya sunga yo, yenda taye yo, po yo kota lola. Parce que ngai, na kati na ngeza na mabe oyo, nga na ignoraka. Na kati na ngeza na makambo nga na ifasaka na nga koyeba te. Mais Saint-Esprit bifuna yeba yango, pe na débarrasser na yango. Pourtant que nazo bomba yango, naza ko ignorer yango, evandi pe kati na nga. Alors Saint-Esprit fa yebisanga o nazali. Mukomsu na loba nazaka ndoki habité, uzandoki te. Na tuni na ndoke consciente na ndoke consciente ndenge Seigneur limbisanga ozomo na tuni abino noza ndoke consciente siko nini ozo sala ke ngai yo salela ngai te alobi muyibi omoni na yebisa bino na témoin muyibi no epekisanga kosalelo ngabi na yiba lisutende na ndao yiba so bando talisanga nde na za misusu nde na explica bino ke magasin otiba biloko en désordre msu na sakadi tongo zo biloko na se ya poussette tongo zo biloko likola poussette na chasser bon ozomo yo ye nango bando bimisa bilo bimisika ko yozo mona mususu mona kite ozomo tongo kena nda fozonga po ko lakisa na magasin bato biloko na tiki na sa pousse na mona ki na futi mbongo nango te tala farti na futa kaka o metala o ezalite yango na ko futa yango wana bien metongo yo chiki c'est la oyibi oyeba te c'est la vol muyibi nde to kosa rape ba papa nde to za kosa eloko eza pris biso to bambi on pris parce que ba pe mabo makasi bakabate ba même biso na masumu donc mais yo kokota na lisumu te po papa kabarate faut koma kokosa ye eza pe péché to chika yango nyonso wana Saint-Esprit va te tailler Saint-Esprit azo ba rebe comme ni kanda pongana kamuta kanda na kati ya kanda parce que yo poza nde oza wana emsoza ne loko moko efungolela ka porte satana kotaka. Alors nzamba kolingelo ko wana foi kata na porte wana kangama akoyede yo na lisungi na ye molimo mosantu atia pembe na yo po asunga yo osomona sikoyo molimo mosantu azoyebisanga ye kole kanda tika kanda Rebecca kanda po ngai na limbisa fasima pe na limbisa masumu nyonso ngato bomelanga mama na limbisa yo obomelanga mutu nga na limbisa nga masumu nyonso mabe nyonso bato basalanga na limbisa pona nini parce que naza conscient ya mabe o nga Rebecca na sala pe na senga bolimbisi nzamba limbisa nga lokola nzamba limbisa nga ngai pe na limbisi parce que akeli ngai na image na ye osomona funga pe na zala lolenge na ye tolobaka toza comme lui. Donc il faut zala lolenge na ye, faut zala quelqu'un oyo kokota lola mutu oya limbisaka facilement. Mais ngai nazwa kanda rapide.
so na olobo yoka te na olobo yoka te na o comprendre nga to mbringa na siliki ozomona na siliki mais ko silika na ngai ko za na raison mais mabe ya ko silika Rebeka zaka wapi biloba loba na bandi biloba loba ozomona na perte de contrôle. C'est ça que Dieu n'aime pas. Okoki ko silika za na raison mais garde-toi maîtrise. Et Saint-Esprit na maîtrise na kimia na paix, il va venir pour te parler. Mais quand tu es agité, quand tu sautes comme ça, tu cries pour faire voir les gens que toi tu sais bien parler et le Saint-Esprit, elle ne va pas parler. Molimo mosanto akoloba na yete parce que yozoloba, ya oloba ni pendant que toi tu parles. Mais si tu es calme, ya koloba. Même Dieu, il est quelqu'un de calme. So yebete. Nzambe si asilika pamba pamba te. Ne nzamba siliki mokili mobimba bwe. Kanda nzambe za mokili mobimba. Ndenge nzambe na biso siliki mokili mobimba bwe na linga maboko nga Rebeka ko bouger ko ningana. Bato batala bato mabe batala na basinya maboko nzamba lola. Funa zaka kimia mwana zaka jité. Osomona. Nzambe oyo paza quelqu'un de calme. Yango ne pe nzamba senaka biso kimia. Nzamba koko enseigner patience. Pe kimia na lolenge ya lingi. Nyonso ya malamu eutaka epai ya nzambe. Oyo ya mabe eutaka epai ya Satan. Mais na kati ya mabe ya Satan, Dieu peut prendre une chose, ça vient pas de lui, ça vient de Satan, mais nzamba apesi lui yango enseignement. Est-ce que tu comprends de place wana? Makambo ya malamu eutaka epai ya nzambe ninga lobi na lobane. Oyo ya mabe ba projet mabe, ça vient pas de lui. Eutaka epai ya Satan. Satan a précédé mingi kosala biso mabe. Mais na kati ya mabe o Satana osala biso, nzamba bongola rango na bien. Mais ekoki pe kozala mo akozwa pe loko moko Satana tindiki yo pe akozwa moko pe asenele yo na yango apesi yo yango asenema comme souffrance. Il y a des souffrances au moins nzamba bina onyo koma boye pona ni mais za vallée ya baka o nzambe moko kocho za désert école na ye. Nzamba kokocho école lolenge ya lingi. Est-ce que vous comprenez? Ton père il est riche. Mais quand vous allez vivre dans une situation moko boye, vous en a passé. Mais pendant la souffrance na yo, nzamba za ko enseigner. Mais ce que batu na kati ya souffrance elo babo sanaka, elo kwa liboso ila biso agitation ko banga. Ozomona, muta obanga vine suka boye. Nani alobi ke yo ko suka na pasi obiso tozana ngo. Poza yo mote. Yo ebele oto na pasi. Mais ba vina biso nga molimo mosanto ba Rebeka omoni vina yo ekosuka boite moi Satana na yebisaka epo yebake makambo ya lobela biso ekobeba na okaka Satana loba na nga Rebeka yo okotikalaka jamais kobota mwana mwasi po bazemi oyo longola okozwaka mwana mwasi jamais ya mwana na yebisaka bino zala mayele parce que Satan était akizaka yo pezalaka mayele tango zo loba liboso nzambe repentance no sincère ko sala ngwa l'air te ke limbisanga na mabe na saina na salite. Regardez Satan se met debout pour na ko akizenga ba avortement na sala na boma bana basi lelo na za na posa mwana mwasi ozomona mais na yebisa Satana makambo nga na nzambe tali yote ozomona okela mutu te donc nazo bongisa na monto nga na bebisaki soki ya solo nzamba limbisinga libumu ekobota mwana mwasi pende na yebisa Satana botu na bato bwana Saint-Esprit bato bana molimo mosantu bato nyo bana molimo mosantu te bato nyo so pe bayoka Saint-Esprit te o nga na yebisa bino na babotu na molimo mosantu nzambe ayebisa bino soki Rebeka bia solo ozomona na vanda ka pona yebisa bino eza solo po bino bo comprendre que nzambe asalaka Benzambe na lola zo kolakisa ngai to nazo lele repentance sincère na lali na butu nazo lota na maternité pa na boti na saida kushima batomboli bebe bwe mwana mwasi na sepeli na ndoto na bina boti mwana mwasi na tondisa mine sengo pe na sutuka boy ndoto ngabe ndoto na ndoto wana na ekozwa zemi na boti mwana mobali kaka na ndoto abandeko na zwa zemi na boti mwana mobali Satana zo seka ngai na ba demoni nga ba demo ba esprit ba no bimina ba lubu kobotaka mwana mwasi te milimo mabe ba demo penola na ndoto baba yo kobotaka mwana mwasi te bokenda wapi batu wana Satana okenda wapi ofanda sko nie na likambo po mona de jozo échec yo pa na ngoko sopa na ka bonde ba sopa nani wa sopa batu na bale osola mais suka na ngonga na nzambe ya suka nazo kite na lobi nazo kite esiko nzamba lobi awa makambo esi esili
pendant que nazo quitté pona kende désert mais naza na grossesse ya mwana mwasi nzamba pesinga malgré bitumba nzamba ta servante ne pembe nanga asunga na ba prière na simba mwana wana mwana ya mwasi pour que mona ke oyo satana zola kisayo o pasi na yo o bana na yo o comportement bana na yo ça va passer eza ne loko moko te tikala éternel omoninga satana abundisi nga mingi malongi ngai te akomi siko kobebisa biloko na ngai oyo elobi servante ne paola siko satana abundisi akoki te siko akoma obebisa biloko no bandeko nalamuki kaka boye telefone ekufi bon nazwi telefone nga monaki na wana mbeti na tie reve to bamama bana kosambela na butu soza reve te kolekana na tie réveil sikoyo nalamuki ava réveil saint esprit nasengaki alamusanga ava réveil sikoyo funa kati ya réveil po elamusa bato te o bandeko nazwa telefone bo telefone ekufi ekomba loso esali mwindu moko tashi moko ya noir nabi telefone ekufi nde nabenga servante na ye na iphone moko nazalaka nango azoba mama Rebeka yo nde ozala foza ata batelefone mibale misato po satana akoki yo takoma obebisa biloko no satana siko nde na minitio satana akomi lokwa mutu mo abe liboma na vi na ngai moi satana mutu ebouge wabi naye mutu ebouge nga mutu naoza baprojet na Congo na baafrike na bamboka na détruire yozo bamutu ebebi nyonso wana osala yango parce que temps eza esu te colère kanda méchant comme il est Dieu aza nzambe ya baméchant donc aye mpona kobebisa osomona mutu ebouge aye kobebisela nga telefone osomona nzambe oyo ozosambela fo yeba koloba bien po esunga yo na prière quand tu rentres dans la prière luka concentration la prière c'est une concentration aussi mutu na nzambe cet dialogue là ça passe pas à l'air o nzambe nako peso merci pour za nzambe mokena nyonso kumama poto bongi na lokumo bongi non Seigneur kumisama netola masanjola ma parce que tu es un Dieu puissant kotala nga Rebeka nde natala na tsaboye nyonso eza misala maboko na yo ya nguya na yo ya puissance na yo bonzambe na yo Seigneur naza reconnaissant yango na ye liboso na yo mpona kopesa yo merci mpona korendre yo toutes grâces oyo ebongi na yo papa ntongo ozokumisa nzambe état d'esprit na yo ça compte le cœur ça compte comment tu ata ozozela okota lola pendant que na kati ya motema na oza motema mabe yo ya motema mabe ba motema mabe te tika nzamba lola le créateur de toutes choses nalobaka mokeli na nyonso oyo akeli biloko nyonso ye nde nzambe nzambe ya Genèse 1 ye nde nzambe apambola bino Yoshua Mashia Yawe kombo na ye apambola bino motema mabe ezali ya nzambe te okota lola te so oza motema mabe soki yo oza na motema mabe oza kosempose na mutu aza motema malamu na mboka na ye na motema mabe okeluka nini lola nini yo okota oza na motema mabe okeluka nini na lola na ye pendant que toi en toi ya haine ya jalousie ya hypocrisie okeluka nini na lola oke église ato sambeli ato kiti Dieu le Dieu d'amour bao bakozala pembe na ye fu bazala bato ya bolingo okokota lola ndenge nini pendant que oza na hypocrisie mais Dieu nous a mis tous comme ça abetaleli biso nyonso abombeli biso eloko te alakisi biso na banzela bomoi alobi nzela eza mibale ta nzela nga nalakisi bino Dieu nzambe asali nyonso tomoni yango na transparence nzambe abikisi biso eza komonana mais yo otravaillaka na hypocrisie olingaka bato na hypocrisie mais nzambe alingi biso lolenge tozali lokola toza lokola ye faut kosala makambo lokola ye parce que alobi boza banzambe metande tokweyaka lokola bazome tokweyaka lokola bato nyonso mais toza banzambe alobi créa l'homme ya nini français tika ngai alobi nini asali mutu na lilingi na ye asala biso banzambe ata akomisaki Moïse lokola nzambe liboso ya Faro wi tozalaka banzambe tanga Bible otyana asali peka bien ozomona toza banzambe mpona nini toza banzambe moni liboso bana satana bandoki bademo tozalaka banzambe yango so tolobi liloba oyo eza na puissance ya molimo mosantu epataka pourquoi toza na nzambe parce que
Apôtre Paul, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est l'Esprit de Dieu, ce que zakati na yo. Oza nzambe, oza na nzambe. Osomona. Oza na nzambe. Mwana na kosi azali kosi. Osoyoka. Jamais nzamnani ineni oyo toloba muselekete akuvanda na nzoto ya nani ya kameleyo. Kosimba te po baza nzoto moko te. Soki kameleyo akubota kameleyo. Osomona. Nzambe aza nzambe. Asali biso na image na ye. Kozalaka na image na ye deja. Eza avantage pona yo po longa bitumba oyo ebundisaka yo. Poko otalola. Fozala moto limbisaka masumu nyonso. Ojoyoka ngai. Masumu nyonso. Bato bazokisa motema no. Kozalaka na kanda na bango te. Bango bakanisaka to na kanda na bango me biso kotoyo. Ngamba siyo. Foko limbisa ko pardonner. Nalobi nyonso. Po nzambe na biso alobi soki kaka to comprendre. To mikitisi. To sengi bolimbisi. Ako limbisa biso. Ça veut dire biso pe kutu bato wana ko po biso to gagner avantage na bonzambe. Ata basengi biso pardon te yo na motema déjà limbisa ye. Kozelaka pardon na ete ye fo asenga pardon. Ye ndenga azana fo mikitisa na makolo na nga fo reconnaître que nga Rebeka te oza nani. Yo Rebeka yo oza nani. Ozomona yo nde nani. Ozomwa mwana na nzamba tiaka nga te mwana na nzamba se fasaka. Bato bakokota lola wana de tolongo na pardon. Baza bato balukaka kimia. Même esika kimia ezate ya lukaka kimia boboto ezala. Po ye papa na ya tikela ye kimia. Abi je vous laisse ma paix. Bobongisaka. Le raccord de Christ pambate. Vandi anaka pambate bozana po bosalisa ngai. Bosimba nga ndenge Moïse basimbaka boyoki bongo botika nga pe na ba prière nakoka koloba te bo s'abonner bo partager nini obosani boyemaka video naza so na vandi na lubama comme makambo ezala nga mutu te boyemaka video bo partager pe na pamboli na ba servante de Dieu obatiaka ona ba statut na bino na monaka nde yango na pesa la bat ba yeba merci beaucoup na ba partager nzamba pambola bino pe ba o ba tiaka mosapela ba mpona ko aimer vidéo nzambe apambola bino pe merci na ba o ba sala ba commentaire pona vidéo nzamba pambola mi o yaka nga ba commentaire ba sala ba commentaire wapi ba sala ba commentaire et pas na ngai moko po mutu bo salela commentaire za ngai mutu bozo sala reproche ngai mutu bozo loba ke place obongisa ebeka ko kende boite zanga numéro na nga na chawana to pesa bandoki accepter baya ko baby seloko eza ya malamu pona ko envoûter peuple de Dieu po ba misuba ka faible bato misuba pengwa ka cause ya commentaire so yebite omona likambo eza bien mais tel que ba commentaire ya yende ta ba commentaire so bat ba lingi yango mingi ya landi so bat ba yemete ye asani Hollanda te po yebike eta ya boya aseke da tina te moni c'est ça ba pengwa pour garder les faibles aussi. C'est ça que pour nanga molimo mosalo na commentaire te o ko sa commentaire nzamba pambolier o ko sala nga reproche leki na bina muta komikitisa tina okota na mabele eza secret na ya pesanga na eza 53 alinga bato ba mikitisaka tozali yango akati ya ko pokota lola fozala quelqu'un ko limbisa ya ko pardonner pe quelqu'un azo mwana nzamba vivre kana kati ya repentance sincère parce que na sena moyanga ange tanga bimela ngai nzambe Rebeka moni ba grâce lola Seigneur tu m'as fait du bien je te rends grâce Seigneur ange abimeli ngai ya lui Rebeka na masumu na yo elimbisami mais sala attention tu es sur la terre tu vois sala attention posana na mokilo na kufinante nga ontu na ndo lukaliwa atinga kapuna bino bozo servante moko ya boye mona ba servante ya bino nyonso ya zara lokwa mo to na servante ya biso mutu za kwa bulo satana bouja ka butu mais nzambe abongoli yango en bien osomona nzambe abongolaka nyonso en bien bamemaki nga na vie ya loyenge mais nzambe abongolanga bien yango mona na kota na wenze na ote ya repentance na oyambisa bato mokonzi mpe lokwa mobikisi ozomona nzambe amokonzi mpe mobikisi fu bayamba ye wana nga sikoyo naoketeya bamindei na français boyoka priere na ndasalela bango bolingi boyeba priere na ndasalisa bango na boyenje na français mais ezalaki mpe na badega na kati mais molimo azali kobongisa o mama paula alobaka saint esprit obongisa orange aotia nyonso ordre
ndameme papa. Amen. Nzambe opokota lola. Quand tu aimes quelqu'un, linga moninga na vrai. Dieu nous aime na bolingo ya solo. Yango tala tika ki mwana na ye. Moko aya kopesa mambeka pona biso. Oso mona. Pona biso. Yango na nzamba pambolo servante de Dieu. Alors maman Rebecca, omoni Jean. Jean vandaki na Jésus. Jean zalaki na ayebaki couleur a sandal na ye. Ayebaki couleur elamba lataki. Ayebaki bavandaki na ye. Mais mukolo wana tomba zola ki sa ye. Eza yende mutako akufongola les livres. C'est lui qui va ouvrir les livres, hein, les livres. Oh, azala makoki akufongola livre. Jean kanisaka omona Jésus. Mais omona boba c'est moi na même voici l'agneau. Moi na même. Oso mona zo mona ebwele na place ya nzambe oya mona ki ayebaki. Oso comprendre. Siko nzambe wana bana na nzambe. Nzambe o jazoloba voici l'agneau de Dieu qui ôte péché du monde, qui ôte les péchés du monde. Bongo hein, bobongisa. Siko yo l'agneau wana nde azalaki Jésus ba présenta. Lolo tozobenga nzambe. Pour molimo ezalaki katine ezalaki papa na biso nzamba ke obikisa biso maswi nzoto ne sikoyo totala boye nzambe yana tonga botami mapa nini azwi baptême ba présenter na mokili ba mo likolo efongwami bana na nzambe likolo efongwami baloba nini nga tanga na français funa tanga na lingala maintenant le bakanda aussi si tu as raccord de Christ pambate voici le bien-aimé. Ma bien-aimée, voici mon fils. C'est en tout que j'ai mis toute ma confiance, toute quoi. Vous aussi, ça la français. Yende mwana na ngai ya bolingo na nina yende na chenyo so kati na ye. Nga ke na obongo. Yo de obongi se pola. Rebecca obilo obuswake na simba bo yebitoke na ko simba po na simba te na tika bo bino botanga bible te bino bozaka na pamba totanga onios ebima pie pala ebima bien te nzambe akokolisa na misu na bino pe témoignage yango oyo nde lobi wana bomona Rebecca zo solo la boy. Rebecca zo l'anglais. Rebecca zo te na français. Rebecca zo te na lingala. Rebecca zo te na portugais. Ndesi kabino pe boloba ya solo azali mwana na nzambe. Biso fubat balobaka ya solo azali mwana na nzambe. Ata bakangi yo ndoki. Ata bakangi yo yewana moyibi. Rebecca moyibi. Suka. Akoma servante. Azaka de mwana na nzambe. Tokot. Moni bongo. Pokota lola, pokota ka lolo mona lolo. Fuzana molimo mosanto. Yende assurance na yo ya lola. Saint-Esprit de Dieu, le paraclet. Yende assurance na yo ya lola. Po yende mutako sunga yo mosungi na yo. Yende ako so lingo koma muneno vimba ya kolia levir to ko vimba masum. Okota te. Fotika via masum, otika via ekobo, otika via wana nyonso. Po okota lola mosu fozana molimo mosantu ya balobi oyo azana fils azana vie bato bakokota lola bazali bato bazana vie kati na bango osomona bao bazana fils kati na bango mwinde zopela nazala so chaque jour okutuko soka na concentré nga chaque jour so na concentré za na bis ezana na nzela ezana na ndako nanga ezana na prière na prière te soka na kangi miso na molimo alaksanga ka moto epela biswa moto wana fo epela kayo osomo so na kangi misu nanga bona concentré siko na omona te mais super me alinga alaksanga ngo moto wana ndenge epela pa na biso ozoyoka moto wana koko kufa te osomona zala mayele yango na talatina faut récupérer écoute talatina faut récupérer misu parce que mutu azotambola na miso akokufa akodinda na libulu alors soki yo ozomona te molimo mosantu amona na esika na yo agide yo molimo mosantu tambola na nga guide nga zala vola na ngai tambwisa ngai tala esika nazotia lokolo teresa glissant mais toi aide-moi esika libulu ezali nzambe kundelanga mabulu
planire yango esika ba montagne ezali koma plat ponga mwana ona tambola malamu na se na moi so mona kotambola na via masumu kokota lola te e molimo mosantu po mutu akota lola fo azala pe mutu abangaka nzambe arespectaka nzambe meme na miso ya bato yo respecta nzambe na miso ya bato te so esagi okatana nde Rebeka nde okokatana okatani mutu akokota lola aza pe mutu apusanaka pembeni na nzambe avanda mpa na ye azalaka nzete ya malili musika na ye moi musika na ye moi ya makasi me ye nde aza nzete ya malili esiko biso toyaka koyekama ozomona nde na nzembo apesaka ngai ya divine amour nzembo apesa ngai divine amour bomoi na ngai vi na ngai misisa na ngai ekenda ti liboso ya trône na ye bisika ya vandi meta mutu yango nano omona bo mutu yango mpo otabobi si ya mutu ko ya Rebeka ozomona mais Dieu m'a fait grâce là ngolu wana mais mutu po akota lola fo azala humble bino mwana na nzambe fo ozala mutu akomikitisa ya kosefase orgueil okota lola te orgueil ekreana shit siko yo na orgueil okende nango wapi mwana na nzambe quelle que soit grâce que Dieu l'a accordé soko oza orgueilleuse okota lola te nga Rebeka na loba nzambe esika nyonso komemanga na ozala kwa bebe na maboko nga na sefasaka bato siko bakanisaka akomonela nga me nzoka nga nayebi secret moko ya komikitisa nzambe akoki koenseigner yo patience na nzela souffrance nzambe akokolisa yo apesi yo maturité na nzela souffrance na yebisi bino un jour nazoba na nzambe na bi nzambe siko pasi na ngai kobumela boti ntango nini abi Rebeka faut apprendre la patience ozomona nakotisaka bato nyonso na pasi oyo te bandeko nayebisa bino nzoka nzambe aza na banzela na ye amemaka bato yango moni bana Israel nzela ezalaki nango ya mikolo 14 ya 14 jours je ne sais pas si na se trompe yo bongiseli nga mikolo ezalaki nango ya mokie mais nzambe amema bango na nzela oyo bazosala 40 jours et 40 ans na 40 ans wana nzela kutu ezalaki nango ya 2 semaines soki 3 semaines bakota na bango mpe nini kana mais nzambe amemi bango kuna oyo nyonso ya kati na bango sa nini ebima bahaine barankine rebelle peuple rebelle se rebelle contre Dieu nzambe soki akoti yo na nzela pasi azotala so mpo kozala rebelle contre elle so lui yo wanga elle ya mwa mwasi bongo te oh Yesu sunga c'est ça moni elle ya mwa mwasi il nde mwa mobali no bongo ozomona soki tokozala barebele contre ye tokozala bato ya bilobaloba tokofinga nzambe ozo comprendre est-ce que oza quelqu'un okofinga nzambe toza quelqu'un osopase yele okobandona nzambe okesimba kisi ozomona non futo kemba tokuba nga kutu makambo ezoya na ngai ya famille oyo bandeko naka mutu yango monike na bia nzambe nazangi oyo ozo excuse moi na bunja ande mingi bo supporter ngai ozomona nazangi oyo na mutu me ngai Rebeka na kuba deya na bapasi nga va bato bakolamba nga na yebi meme nde balamba na bougie ngai ozomona bougie okomonaka olambi mpe eloko lie ngai nalia babiloko ebela te na vi nanga na parcours ya vi nanga nzoka nzambe azala oprepare nga mpo na famille na existe bato misu bakufa bamikendeli deja bien avant bakimi famille me biso tokokoba parce que déjà toleka makambo oyo amen nzambe akoenseigner yo patience na kati ya souffrance Dieu peut t'enseigner aussi partage na kati ya souffrance motema monene na kati ya souffrance po yo kota lola fozala na lolenge na ye fozala mwana mwana na pate mwana meme ye qui était Dieu ozomona même liboso ba Pilate wana Pilate azobana na pouvoir kotika na bomo pe na kotika onto na boma yo mais nzamba oza na pouvoir moko te nzamba aloba na pouvoir moko te aloba na molimo aloba na nzoto te po na nzoto na miti na Pilate azaki na mangu na nguya koleka ye
na makasi ana pouvoir na bomoto boye. Mais quand Dieu nzamba zoloba makama azobeta masola molimo tia zoloba soki nini royaume neza ya awa teza likolo ozomona kopesa ordre likolo pe bakiti pe makambo esalami teza bouleversé. Donc même na bapilote wa nyonso bakufi na bango na mwasi nde na bana ye. Mais Dieu peut pas faire ça amikiti ici. Ye mutazaki na nguya balongoli elamba babwaki ya lokumu babeti ye fimbu amikitisi asefasi na bato oye moko asali yango nga tikanga na lolenge wana nde nazalaka ata ozomona nonga kebeka na omonela ye nga alinga bato bamonela nga me na kati ya komonela wana nga nzambe alingaka ngai ozomona na kati ya kolengela wana na vivre makambo mabe ebele na sai na mokili me nzambe alingi nga mingi ozomona azalaka na bolingo kati na nga pe compassion mpona nini nazalaka pe compassion na bato esenge nazala compassion me neti satana na bato na ye na yulukelaka bango mpe nayaka mabe nazala bango compassion te mpo bango baosala na biso bitumba baza na mposa bakonkeri motema nanga mpona koma na ngambu na bango me nga sikofuna na s'impose ke na ngambu na bango te nga na otikala awa na ngambu ya Yoshua Mashia na oke na ngambu na bango te bato oyo azwi so bakoki te akeluka place mosu me nga na okoma partenaire na ye te na olobela ye te na osalela molobeli ya nzambe na nga oyo abengi ngai abimeli nga vraimen bandeko na moni alobi Rebeka nga nde mutu nabengi yo ozomwa nzambe onga na moni nga nayoki te nayokaki na moni pe na simbi. Est-ce que vous comprenez? Nga nayoka nzambe na mibandeli nayoki mongongo nde nakolanda mongongo wana naye komona ye nde nga alobi soki moto azoluka nga na komimonisa namoni ye namoni ye namoni ye namoni ye to namoni ye nasimbi nzambe na vi na ngai osomona naza te moto oyo ou bien nabengami kaka me namona te nga naza moto nazwi grâce to na molimo mosantu azalaka na ye nayoka ye mibandeli abengi ngai me namoni ye naza kwa ba Moïse yango nga na olibere bato ebele kaka na lolenge oyo bato ebele baoya na ngambo ya nzambe mpona nini Moïse alatandi sa voix malgré amoni ye na fe atandi sa voix malgré ayelaki ye na nzela moto me boyebaka nzambe ntango Moïse azoloba fais-moi voir ta face Moïse amona mokongo na nzambe. Est-ce que bozo comprendre ou bien Moïse aza moto ayokaki amoni pe est-ce que bozo yoka ayoki mongongo ne Moïse pe amoni amona lokola le feu mais amona pe lokola nzambe Moïse mona misapine kokoma Moïse aza quelqu'un amona biso to aba Moïse merci Saint-Esprit d'inspiration pesingai biso to aba Moïse to yoka nzambe pe to moni nzambe na misu pe na yoka nzambe koloba pe komona ye na mona nzambe ba ange bazwanga na kenda na mona pe na mona kai na ndenge bele eza la physique amemonisa physique na vie na ngai ozomona amemonisa makolo nga na banzamba sokola makolo aka ndoto te na lani na ndoto nzamba sokolinga makolo te bongo te nzamba sokola makolo physique mukolo permettre ngai alobi na nga soko loba likambo na oloba ngonde na mona nzambe physique ay sokola makolo na physique na ndako na otala to solola na ye aonika makolo ayebisa makambo asala na badisciple azoyebisa ngai ntina kosokola makolo pourquoi alinga sokola nga ka Rebeka makolo wana évangéliste ya bachete tokomema bato epai ya nzambe kaka nde toza boye kaka na usu oyo tozokotisa bato na kaka papa na biso bazobima na puissance ya satan bazokota na puissance na nzambe osomona pokota lola fozala quelqu'un de ya bokeseni okokoza lokwa bato nyonso te yozala lokwa bato nyonso ndeni yokozala lokwa bato nyonso te yango tala yo balingaka yo te nazikaki ya na mnoko na kompote bakombaka monoko lamuki ya ozika mokomosu monoko lamuki ya ozika mokomosu mongongo elamuki eloba te naomona makambo nanga mokomosu nalamuki telefone eza esu te nde naza boye ozomona est-ce que ozo comprendre nga nde naoyebisa bino pokota lola fozala différent lolenge bokeseni yango moni na ebandeli soki nzambe abiso otika biloko wana nyonso okomona oza mabe botala bavideo na ngai oyo na ebande to na bandaki bavideo wi Rebeka azalaki na mwasi ya kitoko fi bien mofi moko bien na nde naotya baavant na après na statut
mais wana pezaki ba beauté ba maquillage ya make-up ozomona mais tala sikoyo tongo na bandi musala nzambe nabebaki nabetelaki mais nzambe to na olelela biteri bekati kokoma kitoko na 2023 na bongi botala pe topesa nzambe merci ozomona soki na ba video na ngai omona nde nazalaki na mikuwa na ndenge mona zongi na lokola ngate na baneko komiyeba te mais nzambe ayebisinga te komitungisama te nyonso kozala bien na nde oyo tozokota na 2023 nzambe aza nzambe nzambe akobikisa na mbala moko me boyoka nzambe mambo azoloba na ngai Rebeka ozalaki kozela nga na esika ya mabe yango mokanisaka te baplace nyonso boza fo boyeba lie boza bana na nzambe Eli akimi Jezabel eza mabe te ya kokima danger ozomona akimi Jezabel mais place Eli amonaki ya malamu mpona kobatama nzambe azotuna Eli awa yozosala nini eza na baplace mosunga mokonzamba opermettre nga mpe na biyoloba sikoyo na ba témoignage là na ba témoignage mais il y a d'autres témoignages j'attends que apesanga nzela pona lobaka na témoignage nyonso so ya penga nzela yenda obundela nga na kombe koya so mona bato ba obundisa ngai mais nzamba olongelanga parce que yenda tinzinga so mona mena ba témoignage esili te a témoigné te eza tala ebele ya makasi mpe ya somo oyo ekoki koedifie libota na nzambe mais nzambe azoyoka ndenge nga mpe na olela soki alobi banda témoignage nde na obanda aconfirme nga moke banda témoignage nga mona ebiki ya obundela ngai parce que namoni ebele ozomona place mosuku ozala nga nazolela na bien nzambe nakomi nga moko vraiment na bana lelo nakomi boye na bana papa nazosutuka na mbeto na chambre hotel ya l'État ya France talanga na vina bana nga tokomolia ba map inspiré boye Seigneur pour nazaki ko nalakisa bino na ba photo non te nazaka mama so ba iko livrer le biso bata ba restaurant ke ba iko livrer ba mapa ba biloko ezo inspiré ya ba magasin ndenge za kezo inspiré nango na 2 jours ba ki ko livrer na restaurant ke est-ce que restaurant ke ra kaboli to restaurant ke ra ko kabola ba zu oyo ko tikala ba ko bomba ngote ba ndoke tika na hôtel ya 115 hôtel à l'État bato ya bombaka bazwa kotikela bino baparti babar siko bazaki so baitika biloko mutu mosusu aza na hotel mais aza na ye bien ana mbongo nde mais eza kaka misusu aki na problème ya ndako esalika benga 115 mais ntango amona biloko wana oliani te nga Rebeka usu mandeko na ozwa yango natya yango na nini on na poussette na carton nango wana mona bamapa natye siko likolo poussette kana poto awa nasimbi poussette nanga naki kutambusa ngo 50 centime na temi na coin mobo ata no Berville na kiteka na ngango ya ona isabino ngo kokutana na otekele ona nga koseka no te ko kamwa no te mama Rebeka mto oteka na oteka na teka te mto olia na mtoki na yete ozomona mto olia na mtoki na ye nyonso mto ko sungo na ngo ekoza insuffisant mais yo mon cas tu débris aussi zamba ko cholo boko fuza na molimo oteka molimo ko cultiver molimo ko travailler parce que ça na nzela na nzamba okota papa bolona ya poto mutatinda nga poto atena nzela oteka ba couple nga coopéra nde na ya poto na mema 3 personnes na poto ta niveau ya coopéra na sombela bia sombela pesa visa so nzambe te botuna oyebisa bino osomona faut ala différent biloko wana mona nga so na ziango toli yango na bana toko inspiré te ekosala biso ninga mabe ni bana na nga mabe yango na oyebisa bino biloko boza na ona banda bosombia ata bobanda provision 2020 mosu inspiré bobomba ngo kaka ekosala bino lote po aloba na bino bosala provision ayebi nyonso wana bobwaka te ozomona tolingi tokata émission parce que déjà 1 heure de temps na bondela soki nzambe na atiaki makambo ebele kati na nga po kota lola to ana posa okota lola ozomona nde nzambe azoyebisa nga Rebeka nga na olela libala eza te natikali nga mona bana 5 bana baya mikie na osuka wapi mosala te opekisi nga koteka bilo na nde koteka siko nakomi boye nazolela na nga ayela nga na buta bi Rebeka po ani ozolela pendant que ozozela nga na esika ya bien yoka ozozela ngai
esika bien. Donc koya nzambe ndenge nzambe koya na mokili boye bolanda place openda na bokebi. Koya ya nzambe boye ndenge ya na mokili. Eza na balie mususu bato baza bana na nzambe mais lie oyo yaza aorate enlèvement. Est-ce que bosimbinga botuna molimo mosa en tout cas. Alobi ozelanga esika bien mais nga pendaki nga na olela libala na ngai papa. Natikali ka boye nga moko isolé. Makambo nyonso talisi nga nzoka na vivant na makambo na kati ya molili na kati ya ténèbres. Abi oui ozozelanga siko na place ozelanga na nga place olela. Place a passe. Place a tuna base mama o amona place nga na za kovana. Place a passe. Mais nzamba aloba na nga awa place ozelanga place a bien. Pa nzambe za kitoko. Menga na maye na miso. Ya bien ya place a bien. Ozozelanga place a bien etikali muke na zonga. Rebecca te ya repentance. Ozozelanga place a bien. Na nzela na obasi ebele bakobika. Bande ko bolongola biloko wana physique na spirituel. Merci Saint-Esprit. Na lali na butu. Na zolota bat baye ebele na porte ndako na nga awa. Ba tondi bandeko. Pesa biso biloko na biso. Pesa biso biloko na biso nga na bimi na chambre. Bala musinga na yesko na ndoto. Na tuna ba biloko ni ba meshi na biso zongisela biso biloko na biso. Est-ce que bozo sosola? Sikoyo. Nga na bisi bino na fongo la porte te po bansusu na baba kota porte fulo basala nga bo kota porte wana ndoto na bibo kita na se bozala kota fenêtre na nga na zo bwakela bino biloko na bino bandeko tala ba mesh tala biloko basaki na vizele bango na zo tuna nzambe donc biloko nyonso nga na zaki na oui ya wana moni Jesus zoloba prince ya mokili oyo a trouvé nga na eloko moko te ya ye bandeko soki oza na eloko ya satana. C'est le moment, hein, zongi selaye. Eza la physique, eza la spirituelle, zongi selaye. Prière, tout geste compte. On dit Seigneur, on va noter le mot bonde, ce qu'on comme nanze, na prière à récupération. Au bonde, au récupérer ya yo. Na olak sabino ndenge ba boto laka. Au récupérer ya yo, pe okibandiko zongi selaye oyo ya ye. Oya bombisa yo sale savoir. O bomba biloko ya satan oye barate bandeko. Talanga bakifunda wana bamesh. Naso bwaka na eko sosola bandoto musuto lotaka. Mutakoye la bino na television binzamba alobi msu nzambe te satana. Nga na yoka nzambe sata koloba. Nga. Batu ba obenge nzambe. Mais satan. Aloba tokenda kunana mana paula kanga nzambe na bango. Ozomona. Mais azo loba lokola nzambe adegizaka ange de la lumière mais aza lumière aza polete zomona na mona ye mwindu na robi na ye mwindu mais azaka na ba masekete o batiaka na ba télévision so ne ba te batiaka ba image pour anino pe ba mona satana ya lolenge bongo wapi na yebi na ngai pete mais satana aza na ba masekete ba même temps na mona ende atera na église aza bien. Il est beau, mais ça bien, à sa chaîne, au bala écoute au lingai, au cas où se tromper. Yango ba te beli ba bali satan ça les savoir. Bala mo bali andoko bala satan. Aromemo na le felo. Parce que ya bando saka kama mabe osumuka. Ya bando sumu soko ando peso ka kanda. Mo bala pesa kanda na mwasi a mo bali fo joie délivrance. Moi so memaka mo bala sumuka bete liba mwasi wana zo mériter délivrance totale. Osomona Satan obala Satan parce que ezana bato bala molimo nzambe mais yana bato bala molimo ya Satan kati na bango nga Rebeka nzamba zoloba nga molimo mabeza yo te za molimo mabe za kati na yo siko imagine to bali moto molimo mabe e akati na ye po bosani na libala bosomona yako ya ako contredire kaka ya malama ko s'imposer na bondoki na epo esprit mabe mutezo guider esprit satan et même abino na ruine et même abino na rise c'est comme ça yango to ozo bala moi si faut yeba soaza délivrer to ozo bala mobali faut yeba soaza délivrer libala eza makamba bana mikete kuna yango bozo mona moko aza mature moko aza immature fu bino mbala boza na mature po bosimba nzambe libala pe neto kota kana nzambo limisa ke minute inspiration yebo to partager kaka so moni la tu pose aussi lisa inspiration so yeto profiter na kati ya libala ezalaka pe enseignement na kati ya libala okozanga lola okokota lola yango moni na kati ya libala bato ebele basali makambo eza contre nzambe na bango nzoka bayebi te ke avanga na bala eza na moto abalanga Esaïe 54 si je me trompe pas osomona
eza na moto asala na nga alliance avant nga nasala alliance na mobali na nga na bala mais eza na moto deja balanga mobali ya libala Yoshua Mashia ozomona nzambe apambolo servante Paola aloba mibali ya mokili ba makangu mobali na nga libala se Yoshua Mashia ozomona nzambe oyo ntango bali na libala okokota lola na yebi soko ozanga lola yango moni bato ebele bazoboya kotikala boye ne biso totikali mpona nini eske mpe na bandeko boye toza bien te vraiment eloko nini ezosala bino rouge à lèvre bino bokeka boye nde ozokata jugement na yo kayo kia bando banda kokata jugement na otikala ata fe eza monene te kia wana okomeli nzambe chauffage inspiration tozonga na inspiration cet esprit pesu so na libala ozomona mwasi ake kotia stérile po empêche kobota na kati ya libala omoni mwasi akomomela bakisi yokola na condition atieli en réveil po empêche kobota mais nzambe azoloba na bomultiplier otelemeli nzambe alobi remplissez otelemeli nzambe ozoyeba teke bato baokufa yo fo botaka ozoyeba te fuyo botaka asala basi mwasi ya mabota pamba te mama Rebeka babota pe na calcul tuna nzambe calcul na yokoki te bando banda kobotisa ngai okoki kokata te yo mokolo mopesi mabota somona zonge pa na yo apesa mabota akata yo koki koluka mayela moto mokili te okata mayela bato eza na mayele ezouta na monguna satan mayela malamu eza oyo ezouta na molimo mosantu amen eza bongo na psaume 32 ye ndapesaka biso mayele ozomona na libala yongo moni bato mosusu aboti mais aza na bebe pa azuizemi apemaka te ye na mobali ne bapemaka te pa azuizemi ndenge azuizemi bosoka komoluka boma moko mpo moko avivre dega bato ebele basala yango nga baobima molombo so yango moni akela baota bazaka lokwa baeskalier aloba mpe abandi soki koseka toseka te ko video ya molai boye toseka te ozolanda aza na bebe azwi zemi amoni ke mwana kobeba nga abomi moko mpo moko avivre to mosu oyo aboma nde mutu o Moïse afami ye watiki nde mutu nde osala eboyi nano ebandeli avabonga motema biso banza tobota bana basuka kaka na bien keke soit satana menasa biso na bana me bana basuka kaka malamu boyoki ozoyoka okesala ngo wapi na libala oyo okende oluka ezala moko libala ekokoti olola ndeti yango elingi omemanga enfer ozomona fozwa sterle fosala bo fokosalaka makambo nzambe alingi te non alingi na nga te ekomenge ebele esimba te ye mopai kolongolanga place abima kende malgré pasi ozala bien lelo oyo je me sens bien mpe bomona ke nakomi bien bino mo mpe bomona mikolo yaya na obeta kira potopoto boya jaune nalakisi ko na mama tete potopoto wana ezalaka kitoko somona okondisa ata na kondisio yebisanga mama Rebeka potopoto ande natinde ofoto oyo kitinda dio topartage yaya wana vrai cop potopoto wana oyo nabelaki mingi na kondi na père de santé oyoki servante de Dieu benga ndeko na bino kotona na secret ya potopoto wana so niati otongo midi pokwa ozongi na mwa matama nosongi to omoni ozongi na sante nozala na obi natiki potopoto oyoki kokoba te okoma ebosono obeka nini oyo obezi oyo toyoki ya toseki na kati ya libala okokota lola mpe na kati ya libala okokota lola te na libala c'est Dieu aussi nous enseigne l'amour enseignaka biso bolingo enseignaka biso kopartage boyoka Rebeka repone olimbisa te yango eza mama olimbisa te mpo toweleli oyo te yango toweli nzambe basempozaka na ye te nzambe basempozaka na ye te moninga otanga bible obeti ozwi bible obwaki te bongo te wana ekoma mabe makasi wana ekomi rebeli ngai yaka libala na te babetanga mpo nga na muta matata obetanga so nga nabeti yo eza mabe ozomona mpo nga ntango na obeta yo nabetaka mabe ngai Rebeka nzambe alobi botuna ye alobi atya makasi okoya Goliath kati na nga soki David akwesaka Goliath eza mambo ya molimo ayaka teke mpo azangaki makasi alors sikoyo ayemo aloba nango ozala makasi okoya Goliath yonga mpo anika Goliath mutu akwya na libanga pamba bino menga libanga wana nzambe na bino kuta baba Goliath libanga yaka David te mais nzambe autiliser la main de David pour faire tomber Goliath amen
yango David aya na kombo na yemoko yemonda bunda itumbana na makasi donc nde na kufa na moke boye alinga pete na munene po a tromper bato mais na kati na ngai ya une force yono ba congolais na kati na une force donc so making na ngai yo kati wa mo mbalo tuta ngando na ota okay te na bunda alisu te wana poto seka wa ezaki passé mais lelo kubanga te na bunda te ona obeto te la obeto te to seka so to seki te to seka te mama Rebecca to seka te eza na ba veuve balanda ngai batikala bongo corona ye kabola bango na mibali bayebisanga mafita quand tu rigoles moi aussi je rigole na kati ya libala Dieu nous enseigne beaucoup yango mona kati ya libala rapport sexuel wana bomona wana eza moment intimité mwasi na mobali mais eza na enseignement na kati wana kaka na kati wana nde tobotaka mais kaka na kati wana bato ebele basalaka alliance kaka na kati wana mpe bato ebele kotalana na miso ozomonaki bozodevelope oyo eza bolingo mona boza na moma yo na mobali moko na miso na este moko na miso na l'ouest bino botalana lisusu te bino moko bosisi moko na salon moko atikali na chambre wana eza so libala te ya l'amour. Dieu nous enseigne beaucoup de choses na zawana te nzambe enseignera biso ebele na moment ya intimité ozomona parce que nzambe pe azaka na intimité na biso enseignera biso pe na moment toza na intimité na ye alors na libala ntongo oza na intimité ya mobali na yo fu bodevelopaka eloko bobengi sincérité et l'amour ozomona croissance wana ekolaka ntongo bolingo ezokola mpe bolingo ezokola intimité na bino ezokola ata diable aye kotala bino po diable aka kotala bato sa babenga ye ayekaka aya na lolenge oyo alingi akoya na makelele akoya na makambo oyo alingeli mais soki akuti bolingo kati na bino harmonie kati na bino bolingo ezalaka nao makasi moto akobrise yango facilement te bolingo ebele soki ezokufa parce que ya pas l'amour sincère ozomona force ya libala eza bolingo donc toza wana te Dieu nous enseigne place yo ozali ozala na esika malamu mpo kota lola soki oza na esika ya mabe okokota lola te esika ozomona oza na passe wana chambre ovivre ndenge nini na makambo nyonso ezoya to mosusu yo kobika koleka bato bana bandako ya minene bana baprovision nyonso yo biki bango bakufi est-ce que ozososo ce n'est pas tout le monde baotraverse 2024 mais ezala moto obangi nzambe otosi ye otambwe na molimo mosantu okoti 2024 na kati ya video makambo ezalaka ebele so nzambe apesi ngai papa napesi yo merci oza nzambe obongwani te lokumu ezongi mpa na molimo mosantu ozalaki na nga oseki na biso oza malamu mingi merci na bolingono na bolamu oyo otalisi kati na nga na kopesa nga quelque chose ya kopartage na liloba na yo na ntongo ya lelo na pamboli yo adona le Dieu tout-puissant le créateur de toutes choses mokonzi ya l'univers mo général mokonzi ya mapinga na lola nzambe ayaka kobundela bana na ye bitumba bisiko bakoki te yo nde oyaka na mapinga na yo na lola mpona kokotela baoyo ya yo nzambe na mona ndenge oyaka intervention ya peuple na yo ya libota na yo tika te okotela bana na yo molimo mosantu nazosenga osufle mpo oyo olobaki Rebeka oyo eza ntango na ngai ça veut dire ntongo ozoloba eza ntango eza ntango ya bandoki te eza ntango ya bamagicien te eza ntango ya mauvais enseignement te eza ntango na yo nzambe mauvais enseignement nyonso bakotisaki na bana na globe yango na kangi yango papa na bwaki yango bisika bikaoki molimo osufle kati ya bana na yo mpe molimo mosantu pesa bana no mayele ya kocomprendre vérité mpe molimo mosantu lakisa bana na yo kombo na yo ebele bazotambola na mokili bayebi kombo na yo te ebele bazotambola papa baza na yo te molimo mosantu tosengi na yo nzambe asali biso bolamu yo lobi sauver pour sauver Seigneur outilisaki bato mponga mpe Rebeka lelo na bika boye lelo utilize nga mpona motu moko abika Seigneur mona bolamu na yo olobi Rebeka intercede mpona bana na ngai Seigneur tala bana no nyonso basabone na ocean bao baye koluka na bosolo tika bamona yo bao baye mission pe tika bakutana ne sol de tarsa kutana na yo pe obongola bango bakoma bato na yo nzambe ezala moko ya piège bango mo baye komitika po babongola mitema makila na yo nzambe banda koleka siko na kati ya mitema na bango nzambe makila no banda ko briser nyonso ezali ya haine jalousie rancune Seigneur querelle makila no banda kokota na bavene na bango papa longisa bana na yo natiki nyonso na maboko no mobateli malamu azali te soki yo nzambe te bible lobi oyo akobatela abateli na pamba
mobateli malamu ezali yo papa totieli yo motema natieli yo confiance na ntongo ya lelo yawe yo soutenaka bafaible biso nyonso toyebaka eloko te lelo osaliki to apprendre Seigneur apprendre bana na yo comment prier apprendre bana no comment parler devant toi apprendre enseigner bana na yo courage parce que tu es Dieu courageux c'est toi qui as affronté le monde et puis tu as vaincu le monde tu as dit à ta parole que j'ai vaincu le monde, to bangate. Seigneur, yo shomasi apesa bango courage ya kolonga satana parce que Job alonga ki satan. Satana ye bita satan ezaki Job afinga yo nzambe mais Job azaki kochela motema lobi mon rédempteur est vivant il s'élèvera les derniers Seigneur telema mota suka na vie ya bana na yo quelle que soit tempête telema ndengo telema kina banque papa pocha silence na vie ya bana na yo kimia ezana batu ebele bazobitungisama na bamari denu na bafemme denu papa biso nyonso toleki wana nzambe me oyo opesi biso kimia tika te kimia wana délivrance wana okordengo wana peuple na yo yolobi moto apesaka oyo aza nango lokola nga na biki tika bango mpe babika au nom de Jésus bao bandimeli lokola mokonzi mpe mobikisi pokotisa bango na kati ya sinema na ona ekole na yo mpo lobi basanga lola te papa oza nzambe molimo tika toprofite pendant que tu es sur la terre Seigneur kende komitalisa ke oza ta na yo papa ndenge olobi eza ntango na yo na Joël 2 mimonisa na via bana na yo na sengi Seigneur plénitude ya sagesse na yo ekomble bana na yo Seigneur bazala mayele po bazala ba oya yo kolo mayele na biso eza mokili o tezo utande pa na yo nzambe po bible zo ba poussé par l'esprit de Dieu les hommes ont parlé dans la part de Dieu Seigneur tika te kolo mayele na yo ndeza la kati na bango ba sosola ka yo na bwana na yo kimia neza la partager na bango na sengi kolo okolisa kondima na bango parce que bazalaki faiblir kondime kitaki bango à cause ya kozanga ya ba problème ndenge komelaki bango mais Seigneur pesa makasi pe kolisa kondima na bango ozali nzambo bongwani te tanda loboko na yo yango ya likola peuple na yo baza maladi papa bazobenga biso na baka maladi bana na yo bana kobikisa bango ozali nzambe na nguya ozali le Dieu tout puissant le créateur de toutes les choses, mon dans l'univers, tout bon de bon, tout le gloire et louange à toi, Seigneur Jésus de Nazareth, Zambi apambola mabe ba ilingi loko, loko mwezongi pa amen.